Mbote na balandi nyonso o balandara Irsi Botelo TV. En tout cas, mbote na bino esika nyonso bozali ba bonjour ba bonsoir et ko dépendre kaka na air oyo okolanda biso. Alors awa tomoni bongo tomonaki mwasi ya papa Alain Mabana autaki kokufa mikoleleki et lelo papa Alain Mabana a décidé à honorer corps ya mwasi na ye et tomoni bongo bakendaki kosala bongo Pierre Tombal lelo ezalaki mukolo oyo bakendaki kostia Pierre Tombal na cimetière ya mwasi ya papa Alain o akufa wana bozomona bongo ezali yemoko papa Alain de azali kotombola pe kolongola eloko oyo bafiyika kipoto mona Pierre Tombal ya mama na biso oyo atika biso mama Kapita Toko azalaki bongo mwasi ya papa na biso Alain Mabana oyo utaki kotika biso wana bozomona ezali bongo bana na ye wana bana na ye nde bazolela bana ya papa Alain bango wana nde bazolela epi o bomoni azolela boye ezali ye moko papa Alain vraiment kokufela ezalaka pasi tomona ki liwa ya mwasi ya papa Alain epesaki pasi epesaki vraiment pasi batu balelaki mingi esalaki vraiment pasi mwasi ya papa Alain o babanda na ekala mwasi na ya kala babala na babota bana et auta kotika biso esali déjà ba année depuis atika ki biso et lelo papa Alain a honoré mwasi na ye kaka ndenge ezalaka donc kaka ndenge ezalaka alobika ko kotika mwasi na ye bongo te il faut basala Pierre Tombal ya kitoko oyo bomoni awa en tout cas bana ya papa Alain bazalaki vraiment inconsolable donc bazolela epesi pasi pe mawa donc epesaki pasi o mobali bomoni bongo azali bongo mwana ya papa Alain ya mobali alors o susu bozomona pe wana na se o pe kotoza mwana ya papa Alain ya mwasi donc papa Alain na bana na ye bango wana bazolela mama na bango et puis papa Alain ye wana azolela défunte mwasi na ye oyo atika ye en tout cas epesi lisusu pasi na motema douleur o bazoyoka na minute oyo sokoza muto kufela te okoyoka yango te donc muto akoyoka douleur oyo ezaka muto akufela nde akomona pasi o bana o bazomona bo o mukeye wana ya mwana mukeye wana ya suka oyo asimbi fleur wana yende mwana ya mukie na bango nyonso alors eza douleur kubungisa mama eza douleur na place ya papa Alain kubungisa mwasi alors bazongi lisusu na makanisi ya journée yango ndenge elekaki eza vraiment pasi mingi bandeko epesi pasi mingi epesi vraiment pasi bango wana bazotia ba fleur likolo ya tombe ya mama na bango bazotia ba fleur bango wana kaka nde bozomona bazoposer ba fleur o basombaki pona kotikela mama na bango en tout cas na yoki pasi na motema komona star na biso papa Alain papa mukolo azolela en tout cas epesi pasi bandeko nanga bandeko botsa ba j'aime en tout cas to senga ba j'aime na bino po ba j'aime na bino nde esalaka ke musala ekende liboso alors botsa ba j'aime botsa ba commentaire et osala malamu mingi wana mwana ya papa Alain ya mwasi bomoni ye auti ko déposer fleur ye wana azokende ye wana basimbi ye papa na ye ayambi bana na ye esalinga pasi komona papa Alain ndenga bengi bana na ye yambi bana na ye en tout cas esalinga pasi ya wana bango yeyo bazo déposer toujours ba fleur bayaki na ba fleur na bango musu eza naturel o basopaka mai ekobota yango moko musu pesa artificiel to moni ndenge bazo déposer ba fleur na bango o mobali o aza vraiment donc azokoka ko supporter te mona papa Alain mobali o agunzami wana azokoka même pas ko supporter donc eza choc eza vraiment choc oyo bazui eza vraiment choc epesi pasi bandeko nanga papa Alain yeyo boyebi papa Alain biso nyonso toyebi ye aza muto asalaka théâtre aza mbiaka na ba théâtre na biso donc aza muto lelo te papa Alain aza muto lelo te na ba théâtre aza vraiment mutu ya kala en tout cas o toyaki nango ya koyebisa pe ya kolakisa bino yango yo komona ndenge likambo yango ezoleka na journée yango donc eza kaka pasi kotala ndenge ezokoleka kaka ndenge bozomona bino moko epesi vraiment pasi bandeko nanga epesi pasi mingi mama pema na kimia to raisonner lisusu en tout cas to kanisi lisusu mukolango ndenge sango yango yaka na matoi na biso lokola kake
sango ya liwa ya mwasi ya papa Alain eyaka na matoi lokola kake epesaki pasi makasi elelo baye kosala pierre tombale. En tout cas nzambe azwa lokumu papa Alain na bana, nzambe abatela bino apesa bino lisusu makasi, apesa bino penza lisusu makasi, nzambe azala na bino elongo. En tout cas mama na biso pema na kimia nyoso. Merci beaucoup na papa Alain. En tout cas félicitations, eza facilité obungisi mwasi après quelque temps osaleli pierre tombale mbala moko, oza vraiment mobali ya solo, oza vraiment papa ya solo. Félicitations papa Alain, félicitations. En tout cas félicitations obozo mona bongo mwana ya papa Alain ya mobali azokoka même pas donc absence ya maman na bango ezo sala bango passe donc sala bango passe et puis ezo sala bango passe donc azokoka même pas ko supporter choc les autres quoi bazongi ciel lisusu mukolo ayokaka sango ya liwa ya maman na bango, donc eza choc bandeko kokufeleza ka choc makasi, eza choc makasi na motema. Soki nano kufela te okomona ka bato bazolea na matanga yozomona ka bango pe kolela lela boye nini pona no kufela te moyeba pasi o esalaka na motema ezate. Mais na bato deja bakufela bayebi pasi ya kokufela ndenge saka na motema ezaka vraiment pasi makasi. Nzambe wana ya lola aza na bino elongo. En tout cas nzambe a consolé lisusu mitema na bino po ye aza maître ya temps pe ya circonstance no yenda yebaka nyonso, yende aza mokonzi ya nyonso, donc yende apesaka kimia na mitema na biso, yende akausaka bapota ya mitema. Donc nzambe wana o akausaka bapota ya mitema akausa vraiment bapota ya mitema na bino. Et to mona ki pe quelques comédiens to comédiennes bazala ki pe elongo na Alain, to mona ki bango baza toujours ensemble. O to mona leki wana mobali ya Naomi Naomi na biso lobaka ye wana mobali Naomi Lufwakenda mobali na ye wana auti koleka do ba comédien mususu bazala ki wana pona ko assister papa le wana bomoni bongo eza popine o bomoni mupanzi wana bauti kolekisa mbango wana eza bongo popine o atika ka papa na ye Alain te. Donc popine penza za ka social ye penza alandaka avant wana kuna Marina laba tozomona bango ka équipe toujours ya famille Bota bazalaki wana pona ko soutenir papa na biso Alain Mabana. Bandeko na ngaso eza mbano ya liboso otombe na chaîne na biso kande tolobaka abonnez-vous, commentez, likez, partagez ba vidéo na biso et kosala malamu mingi. En tout cas que le Seigneur vous bénisse. Bisous, bye.